Bonjour, bonjour, Naba Nabalandignos à monde entier. Bonjour partout où vous êtes. Bonjour, Naba abonné Nios à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver une émission Nabino, le news de Joyce Kandina, Sarabino Zalinga et Abino Joyce Tumba. Autrement Benzema de la presse au Boyo Salmokina. Kandina Darane Seng, ceux qui n'ont pas besoin de nous pour nous saler la bino Moussala Ponebike, Naraka na meilleur, Naraka na news et toujours na terrain Kandina Lobaka. Kandina Lobaka, Kandé tout ça émission, Nabino Kandé Toyo, Kanaram tout ça en émission. C'est vraiment l'air je passe derrière la caméra, je dis bonjour à Ozemine Énergie, mon caméraman privé et personnel. Joyeux anniversaire à toi, Babi, caméraman Nanga Botami Lelot. C'est vraiment une année de plus, Navi a osé, c'est très important. Merci Nzambe pour exceller sous une année. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Prince Kakinoani Babi, journaliste à Solo, le parfum de bonne odeur et Zarandeyo. Je dis bonjour à mon vieux Golf Kizo, la dégâts matériels, machine à voter, machine à mbon. Babi skotala muto bomba pe Joyce, babi vient nga 4, vient nga to betarane, vient nga alongola nga soma Western Union, vient nga salela nga makambo be na barabo yibela nga ite pardon pour nga nazana Golf Kizola. Daba o nyos batikali le côté. Oui. Si on a le Golf Kizola, il faut se loir 3 fois dans Western Union la journée. Je dis bonjour à toi et je dis bonjour à maman Eugénie. Je dis bonjour à ma copine Babi Rit Omoti. Je dis bonjour à toi Tina. Place aux Anabi qui bonjour et Coco Melo. Dès qu'on a le émission, la bino les news de Jess, le to embeli bino Babi Molakisi. Moi na mboka pi Roger. Yende vraiment to beta moi ma solo ya maison mère tout ma solo c'est belé Ozemine. Salarande to sara fongolela nga penda pi Roger bana monde entier ba sentir que pi Roger a déjà ba fanya sa vérité universelle ba mona déjà pi Roger na kata na bakata ba parler na bino na kata ba téléphone na komeli bino déjà bonjour molakisi moi na mboka pi Roger. Mbote Joyce mbote ba bon so bazuli bakuli na bolandi mo na mboka pi Roger le laka ya Congo matata na mabino donc ya mo tena fwa lokasa tikana pesa mbote ya lokumu ya limemi api ya lifiki na tata mokonzi kumu nene ya wenge mwana mboka Werason ya mama si de jimampata wapi bazuli bakuli na bolandi mwana mboka piro jo mokoma lelo na ya memi na mopandi sango mama Joyce na mambi ya kopanzaka ko beta lonchocho na mambi matali manaka ya wenge musika maison mère vraiment na sengo mutema na pesi penza mbote na bana poto nyonso tu bazotala biso mbote na bana États-Unis bana France bana Allemagne bana Suisse bana Lyon bana Londres donc mokili mobimba bana Luanda partout Brazzaville Afrique du Sud bazotala biso mona mboka pi Roger Abino yeyo donc mbote na ba partenaire na ngai lokola MDD Business Fiston Ituku Fiston Ituku bazwa nyonso batikela Fiston Ituku mbote ya mingi na docteur Pitsuki Ngunza Kandolo bato basala bina ke pi Roger akene mikila poto donc ya robandara déjà pour l'année na papa social le PDG Maloum Avoka Kolo Sikatoza le PDG Maloum Avoka Israël référence arme fatale et papa Yoji quoi donc mbote na ye na gérant Zakaria Mwamba donc Israël référence Mobimba donc voilà donc mituna yo biano yanga potoka okoba. OK moi mboka pi Roger boni basango sango ya formidable 1 million de vues. Formidable ça album ya mokil Mobimba bana maison mère ba qui décider ba qui déterminer ba biomoni album mo biso moto sala en marketing ndo moni ba groupe de soutien to zanango lokola ba les chanceliers de Werason avec le docteur Ig Malongi de le ba groupe lokola ba nzoi de Werason to na groupe lokola ba les Werasonistes to ba les originaux de Werason to za ba otobenga nouvelle génération de Werason président Dada Muzinga donc to za ba groupe be lokola oye banda mama masolo oye banda masolo les fidèles de Werason oyo na mona ba Aisha Mulamba bazana kati wana batebele bele bani ba la kati donc ba groupe wana ba déterminé ba mo ba ça marketing promotion ba s'abonner massivement dans nous na chaîne YouTube à Werason comme on ngo Werason officiel ba aimer ba clip ba clip les loto loba clip beti 1 million ba 200 000 vues to na 1 million 500 donc il a si force ya ba public to za nango wa Simona Mboka moko batu na ba quartier ba comme koloba ke formidable
et yaki na mouvement nango yaki na esengo nyonso yaki na moto mais mikolo babi formidable loko elali loko a mo promotion bolembisi toni poto bi ke maison mère so abandi promotion atikaka ta kindaka toujours elali wapi yo kolanda no bango te kolanda bango te za manque à faire bango ba na eloko osala te ba na eloko na disque na marché de disque te ya mo moni faut ba distraire biso tambola na ba bara minene au mona bina ke non pour moni babi ba succès album 1 na nzela non succès album 1 soki ba doit capter yango message est commis succès album na ba bar so tambola na ba ba couloir kimbuta otambola ba bandal na ba matonge na ba Israël référence oyoka eloko beta mingi ezaka formidable et la preuve en est que le monde entier bazo mba lindende ba mo kansa tout formidable comme on a lindende yo momona to beta na bumba mwinde pela mwinde peli na bumba utukuna na province to beta na stade de martyra pona mamu ya IDPS yo momona batutuka lindende balingu to wa sous discours te ka lindende et c'est que le roi de fera katapo batu ba yoka discours to longwa to kei na Goma yo momoni Goma ndenge za tombe Goma batu don baza consolé par rapport à l'atrocité maman mignon surtout les gars qu'on entend ba ki musique ya Werason batu musu bazui mabala batu musu bazui ba mbongo baza délivré batu musu baza ba blocage be malamo mambe funga mipo esengo e kotika tina bango. Voilà. Capi Roger, concert ya Goma non to fondamment mom ki wana parce que ezaki concert obino bosalaki to monaka papa na biso ya na wen ngama nga na benga ka papa to monaka minga kendaka ba Goma ba Bukavu mais ba combattant baza ko ndima bino te o bino bosalaka omoni te papa uti ko beta na Goma Bukavu bokendaka ba place on so mo ba massacre sala marabozaka mais ba combattant ba ko ndima bino te baza toujours ko balukela bino te wana zaka ke kozanga foi kozanga bonne foi de sala batu omoni que dirais-je omoni ba combattant basaki guerre ba bino ndezana bango bazo combattre ba mamunyo surtout wana basenga ba musicien à travers banzembo na bango il fallait ba pesa message ba dénoncer mambe belé ba mise ba sali yango banzemba la paix banzembe belé yemba maki et en plus va ko ba non oh ndenge zawana bino bo beta musique tandis que kuna ba doit kufa ba mise ba kekuna ndeti président na Werason auti kuna Werason a beti 3 concerts na Goma concert à suka beti et des concerts mo ya collecte de fonds do abengi ba grand prêtre ba notable abengi ba patron ya mboka wana ba ya ko chambongo pona tokende ko sunga ba ndeko ba na beni tout le monde a chambongo lelo to bimisi plus de 200 quelques mille dollars o bimika na collecte wana et la mijo to loba délégation mo ba ke beni pona osala ba don pona ko aider ba ndeko ba kuna siko yebisanga basala ndenge ni susu apparemment biso to komona ke bino boko sa mosala tozomona ba action na bino me bandeko na biso ba combattre bali kondima bino te bon puis Roger mona mboka yo sa molobeli nini okoko loba mona likambo elo na ko loba na comprendre que siko to wana ba combattant toza pe na ba terroriste to pe na ba kuluna o kombana wa ba combattant ba combattant ba to maele lo ba Zakari Mwamba ba combattant po ba toyo ba pesa idée ba dénoncer ba combattant ba biso ba Roger ba to tozo dénoncer mama be ndeti lelo na mboka biloko so mata cher chaque jour conditions de vie pas si donc ma mignon se remis bloqué yango za belango pe to kota pe social popi Roger za partout ya lobela nyonso eza mambo biso tozo dénoncer na ndenge ba guerre ba nini tozo boya yango tozo senga mamba bongo sila alors est-ce que neto boya yango to si to bouquer lo mutu est-ce que to tumbie lo mutu ou bien to beti mutu non la violence est l'arme de faible mais le dialogue est l'arme de sage. Vous comprenez? Un faible, c'est celui qui cherche toujours la violence. Parce qu'il y a un des alliés agmanae. Mais Mouto, a sage, a la violence. Donc, on a des combattants. Oh, bazana ba idée, on a aussi la violence. En tout cas, Batika yango, ba musicien, ba politicien. Jamais musique est comme la politique. Mais musicien azan elo quoi apporter dans la société. Et là on a ba combattre ba collaborer na ba musicien.
ba combattant ba collaborer na ba musicien pour ba musicien ba un message na bango et non violence et non bitumba et non marmio ce toana. Il faut comprendre que tout ça na mona mboka Piroger hein, et vraiment ça rara msa na ye Piroger to moni fali pour pas beti concert Bercy et Simbi. Ba combattant mais basaki ba 2 heures de mon impossible ata ba combattant basaki bongo mais Bercy et Simbi to moni mama tu la mona beti papa na biso vimba vient jusqu'à pas betaki Piroger boko banga te bino bato botika na simale ya boko kende makambo ko baluka te ko ya plus pureté parce que comment on appelle lisusu to kota kamba moko comment na ba combattant ba tumbi drapeau ya Côte d'Ivoire ba tumbi drapeau Côte d'Ivoire poni là ba bande ko sala ba 2 heures dans bango wana vu que ba ivoirien mususu bande ko ça je suis fali ba soutenir ki fali na kanda wana ba zui drapeau ba image ezali hein ba na poto biso atozaka kaka na ba image donc to lo ba lokuta te vérité zara ba image ezali o ba bande ko filmer l'air ba zui drapeau ya Côte d'Ivoire ba boaki yango na moto ba tumbi yango le bando ça ba désordre wana za barbarie wana za terrorisme kasi terrorisme to lo ba ngwatsi. Lorsque aux autres drapeau ya bato tumala moto eza loko tumbi mboka wana o déclencher guerre contre mboka wana o déclencher guerre contre mboka wana boko banga tende ba mama chala mwana beti vieux Oscar a beti fali poupa lobi sous robeta na Londres le 29 est-ce que eko simba to tourner ba changer les bino mael en tout cas ngana za te pona le batou mais et là, on a demandé la paix. La paix se cultive. La paix se cultive. La paix est universelle. Peuple congolais, entendons l'humain de la paix. Sont prêts à tout sacrifice. Car la paix se cultive. Luttons tous ensemble pour sauver notre très beau pays. La violence est l'arme de faibles. Le dialogue est l'arme des sages. Peuple congolais, cultivons l'amour du prochain. Tous l'hymne de notre indépendance. Ces hymnes sacrés sont des grands acquis. Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Kabila. Cultivons la paix comme Mikhail Gorbatchev, Nelson Mandela, aujourd'hui Ngama, Weranson. Atterrons la hache de guerre. Et nous serons réellement libérés. La liberté. Moutouaza mayele. Asosola mamna yembia. À comprendre le message nangaï. Bande on a pas combattre si réellement boaba congolais. Vous devez savoir que nous devons protéger notre pays. Toi na mboka msuta par RDCO. Toi na Congo. Toi na mboka msuté. Nous devons aimer notre pays. Aimer votre pays, c'est protéger votre pays. Lorsque vous tumba, vous bebisa, na mboka bapaya, vous saluez l'image ya mboka. Bobi musabiso banani, ba congolais toi banani. Vous êtes allé plus loin à Otumba drapeau à Côte d'Ivoire. Ça c'est déclencher la guerre. Vous avez déclenché la guerre contre les Ivoiriens. Donc, bazo finga makas na réseau social. Non, ngana yeb sabango. Ba Ivoirien kutubo siligate, ba tubo siligeza biso ba na renaissance. Pour la tomber drapeau Côte d'Ivoire, tu vas tomber la biso renaissance. Pour biso na mo to za moi drapeau hein et kokana. Donc ba Ivoirien bon confondre na bino to mon drapeau ba tombi. Ezande FC Renaissance du Congo. Donc ba combattant na boluki guerre contre biso ba na renaissance même. Biso ba na renaissance to tient assez. To limbisi bino. Wana za drapeau Côte d'Ivoire te ya renaissance. OK, comprenez que toi. Tout ça puis Roger Lobby et on est dans le drapeau, il y a Côte d'Ivoire tes drapeau, il y a renaissance donc comprenez bolimbi sa place pour Zali. Puis c'est drapeau Côte d'Ivoire mon a Ouattara présent il y a Côte d'Ivoire nga Tomborat. Et ça le déclencher guerre contre Bango. Et ça lui passe pour comment on est Côte d'Ivoire et Yambarabino vraiment. Des Côte d'Ivoire et Yambarabino puis Roger mon amboka. Makamba bongo ça c'est beaucoup Yambabino sous bolingo ça bozara na ba public na bino ya il faut rien. En tout cas tolingi na biso polémique tena ba pays mususu. Mais ngana bira que drapeau ba tumba que ça renaissance. A eza Côte d'Ivoire te. Biso ba na renaissance tolimbi si bato ba tumba drapeau na biso. OK, puis Roger mon amboka yo inteke molobeliko social ya mboka. Mbo dollar ezomata. Miloko koloba te. Pasi. Oh bon baba bina ngata Congo na fièvre mikolo. Puis Roger mon liloba nyoko koloba. Congo na Congo kusaki Congo virus ya poche.
Omoni Congo mikolo tobela bena Congo virus ya poche. Mikolo yo ah na ebite. Mikolo yo donc so kutana mutakabelo la. Sambela trop na mutu wana. So kutana mutu bena mikolo akabelo la. Sambela trop na mutu wana po mikolo yo. Na batu bazaki malamba comme il faut. Donc les fautes na bango te social exact. En tout cas, le blocage est partout. On ne sait pas pourquoi ça. En tout cas, tout le monde est là. Na Congo, tout le monde est là. Les gens tout le monde est là. Tout le monde est là. Et tu es sur les films, sur les nini, tu es battu. Sinon, au bandement, on se bat la mouko, l'équipe a mutakwa ya kufi. Au pour ça, mutakwa ya kufi. Ba problème, ba stress l'équipe. L'homme n'a qu'un rapport en Djili, Jomo, Bakatara Prince, Walo, Balanzia, Bossani, Karana Prince, va tout à Koufi. Pas problème. Surtout le 8 mars, Ndeti va tout me sous donc, va raisonner le 8 mars. Bana, Babiso Tobota Bana Basse Belé. Ola, c'est bon, ma poutane, mon osati. Mais avec les souliers ensemble, Tola, ça va. Que moi na molobeli ya mboka moi liloba pe na moi ba débat boleka na souffrance o moi liloba pe ko komela pe ba chef na biso na mongongo ya Roger ba autorité ba konzamboka en tout cas bota social hein bota la social peuple a souffrir ba konzamboka bo travailler pendant mingi pour le mambi matali social ba bota pendant mamba social surtout mamba libumu bo débloquer ba poche situation bo fungwama pour que mambo tambola bien quoi. OK, c'est bon, tous à na Roger hein babi ya sala ramsala na e babi pema pas. Il faut comme papa social pour lobela ranyo ça ça sera vraiment. Social à auto sala PDG Malum avocat. Merci à PDG Malum avocat, merci pour l'espace on peut suivre cette émission, merci beaucoup. Puis Roger, est-ce que ça sur vraiment ce qui maison mère et qui poto et beta? Oh, et beta équipe nationale de musique à Congo. Et beta. Est-ce que tu as d'abord la guerre na bango? Non, il y a le roi tout le monde a stade à l'aime vite match, tant match sili et ça bato malamba on a bon na kimia et après na bato mabe ba kuluna bazo tosha bato ba plan bazo yiba bazo buka ba biloko bato. Puis Roger, oui que ya boké tu as na kanda changer stratégie. Ce qu'on dit c'est boké tu as monter comme mafuta. Boké tu prends comme monter comme mafuta. Abo il n'y a pas problème. Nicolas comment ça le pas docteur Guilain le bourgeois Nzamba le poso. Ya chuke. Bokoto les graves. Quelle humiliation. Oh peuple nini quelle humiliation. Boké tu prends comme côté kana mafuta kopakola. Ya Laura Sokoko. Au sombele conteneur ba mafuta po ya changer cop. Na banga nini pe na banga nani? Roger bi ke coming te bino pe boke poto ah ouais. Bien sûr. Coming te bino boke poto puis Roger biso ce ko mo banga. Ya fali ko so fois 5 bino hein. Bobanga te to biso to ba congolais ya. Mutu za beninois za na te. Mutu za Ghana za te biso to ba congolais ko banga te. To solo là. Nous nous battons moralement et non physiquement. To solo là. Ça peut ba beti ngai. Na ozape mutu poso te ba beta. Ça peut ba bominga. Ba kokisika destin. Po sukaka un jour na okufa kaka. Omona. Donc so bo beti nga. Dans un mutu poso te bo beti. Po bo to beta na ti le coller. Ba nini? Il est qui dans mon pays? Moi, il est le tendez vraiment bêti vraiment grand frère. Hein? Vous savez, moi, croche, moi, ma coffre, boye, kola, on peut comme ça, ok, poto. Zama, kasso, zama, reste bêti. Obi, n'a pas na caméra, n'a la mon anati le cola, ça la physique. N'y a sauté mon anité. NL, dimanche, avant qu'une émission, na mon ara, qu'un darapena, nini. On va tenir à comment peut masse. NL, puis n'a nati le collé. Ah! Mais grave Vezati. Il y a l'hôpital qui s'est na 23h, mais quand on a poto na 23h. Il y a tambolé pour 23h. 23h, voilà. Et ça qui 23h.
Ah! Siko bamboka ezaka nde moko na Kinshasa tambo 23h okutana ba kuluna na poto tambo 23h okutana ba kuluna mboka. OK, puis Roger to kota déjà na rebook émission la biso rebook nango ezaka puis Roger parle-nous de vous. Parle nous de vous. Non, parle-nous de vous n'aime qu'à expliquer yo ezalaka puis Roger pesi so kombo na ba bota yo komba maman komba papa étude faite na yo vie sociale non yo someki un peu ko ebisa biso yango to benga ngo parle-nous de vous osé mine fongo la caméra bendelanga puis Roger aloba ngai puis Roger mwana mboka komo na ngali yanza ilinga yango batu mususu pona ba ntimba benga ngali yanza bakwata bakala nzo ba ende ba tuta bomoka songo bokulaka ngai ngana za mwana papa Mathieu ilinga wa tika biso na mama Cécile Ntole mama za mwana mboka puis Roger natanga mathématique naza diplômé en mathématique na lekaki na ina moi 2 ans par rapport ya kotara mamba musique on ngana lingara mais na vida yango te mais naza na notion ko leka to bato ba vida nga puis Roger fanatique numéro 00 ya Werason depuis Bandeli na banda wenge depuis 1997 maison mère tilelo. Puis Roger, ancien chanteur, Nazaki chanteur en opération Dragon de Werason de 2000 jusqu'à 2009. Puis Roger aujourd'hui porte-parole de Werason depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. Célibataire, père de 3 enfants. Ok, merci. Wana ba utukolanda puis Roger mona mboka sidi koloba. Bino zo bat boye baraté en tout cas bo vanda vraiment la boroyo kango boye bi ke puis Roger vraiment zamba ya banana maison mère depuis kala puis Roger to comme ke malin ben émission na suka émission na biso puis Roger to mona ki bino na matanga Evelyne l'air ba benga ki ba porte-parole to mona bino nyoso bosangani. Boyo kana na bino pe po ya moto mona na ba TV PD mame mais to moni bino nyoso ensemble ba kotika fleur air mo pe boko saka na biso bino. Non, toyoka na raté d'abord to zape wa master parce que mutuno to kutana na TV mutuno mta défendre cause na e mutuno mta asa musala na e mais toyoko mona ke mokilango lolendo ani to sala moi si kitoko le roi Evelyne a kufika aboy cela veut dire vanité de vanité ya to ba non ba massa to sangala de toyokani to sali unité de porte-parole des missions congolais. Ndo mona biso dans mikolo to na ba réunion to sukuta na ka to solola pona bolamu ya musala na biso. OK, puis Roger mona mboka moi souci ça muke balobi depuis bolongwa la zamba place à répéter. Ouais, la zamba c'est Werason, ouais bate. La zamba c'est Werason. Ya lo la tangika kombo na pona moi idée. Ya lo la Israël référence c'est Malum avocat. Donc ata akena na Kintuka, ezara Israël référence. Ata akena Malweka Israël référence. Donc la zamba c'est Werason. Werason ata beti na Ntsele, c'est la zamba. Attaque yo na Mbudi, la zamba. Donc pour dire que la zamba c'est Werason. Mais toza mikolezo to pesa bino adresse. Et si le siège est à la Libella. OK, merci, félicitations déjà. Ouais. Tika la Libella donc OK, merci puis Roger. To comme na suka émission la biso moi ba mbote moi programme en mouvement bato balinga moi ya Noël ngama. Maman ngana mwana ba mamas. Ba mama donc toza na mwana bino ngana botama pe na mois oyo, mois de mars, le 23 mars, c'est mon anniversaire. Donc nazo préparer en haut, je vais fêter. Alors ba maman nyo so balinga puis Roger. Le roi ba maman nanou bisanga, ba Brinel Loïsa, Mariette Badega Schengen, ba maman le roi là ba maman Monique na Luanda, motema père Hakim. Ba maman le roi ba Bijou Kalumu na maman Paradis, belle de belle. Ba maman oh balinga puis Roger ponga mona botam na basi le roi ba Espérance, ba Jessie ba Desmine, ba Emerald ba Francine. Donc on a père ya bana basi. Donc ba maman balobi le 8 mars o Werason obeta na Nsele. Abeta na Nsele na nganda ya la so kitwana. Le 8 mars Werason o sepesa ma maman tout. Boya na maputa boya robina. En tout cas, na rythme formidable Werason o na Nsele. Alors numéro puis Roger 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62.
ba pe balingi ba monanga nazara presque tout le temps na nganda Israël référence na matonge na veni Bolia o to benga hein Saïdi pardon na veni Saïdi aveni Saïdi donc o to benga ka to banda benga ka la couloir mbadia koko donc Israël référence c'est sika moi bien cadre moi bien o bateka masanga moins cher bayamba bato ke bien Damas okuta José premier moulou balamba kitoko na Congo. Beaucoup d'appellent la grande dame José, permet à Israël référence. Beaucoup d'appellent que non, Boyawana et vous allez bien. Sombele suka bisanga, bolobo suka bingwale, maluku suka Kinshasa, wapi pendanga, imona mboka piroje, na comme na suka basango matala ki mona mboka werason, peto beta mozindo, ya basango mambima mazako leka awa mboka ngumba Kinshasa pe na mokil mobimba. Soki bo sepela ki bo pesa matondi mingi na ndeko Joyce, oyo ayaki na cameraman oto mbele mbotama elamu oze. Mbotama elamu na yo osé donc na batutu ba otala biso ba mbote na ngaka epa ya na Gauthier Mascotte na Londres na nazomona bongo Teddy Monzele masa na nga Teddy Monzele en tout cas ba mbote na yo na Panama na Paris na opesa mbote pa le boss Papi Eyala na États-Unis na mona bongo Bruno Lubika mbongo propre za mbongo balia na batu quoi so sentir vraiment mutalia na batu mbongo neza propre mon ara muto kabarate mbongo neza ba problème donc Bruno Lubika mbongo propre parce que ça MDD business fiston ituku batu tout o balinga mona mboka Piroger pas linga bino quoi donc voilà Dr Ig Malongi le chancelier de Werason. Okay, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Hein. Je dis merci à mon caméraman. Hein. Je dis merci aussi à Piroger, moi, comme tu as fait ça, moi, tu as vraiment espace. Merci beaucoup, hein. Balobi, merci beaucoup à toi, Osé Mine Énergie. Joyeux anniversaire, mon caméraman privé et personnel. Merci, l'espace, espace chez Amanou, ma avocat. Merci à toi. Merci à toi, ma copine Ruth Omoti, jour J-0. J'ai dit merci à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen Mad, Anabi Césarandé, maman Micheline. J'ai dit merci à mon cordon, hein, Gaëtan Vombit. J'ai dit merci à toi. Merci, na Pino Nyoso. Bato Bolinga Rémission, na Mino le news de Joyce. Le na la Kimino mo pandi sango. Moi na mboka Piroger yende tozaki ne le yende to betine masolo pe to kangi masolo. Merci na bino nyonso bolinga Joyce Tumba babi na bi déjà que na ba commentaire na bino na ba misu bo finga nga merci et pe na ba o bo féliciter senga ba conseil pe tozo zela. Merci na bino nyonso nga na bino to kute na émission sikato saka nde to saka YouTube eza poubelle te to saka na bango so ba link to saka na bango a o leka Joyce azawana bye.